Nazoluka masinga yoyo sokolo takinga na ndoto amayaka tolingana na biso tomona baparanga yoyo ton futur maringa yoyo sokolo takinga na ndoto amayaka tolingana na biso tomona bapastoranga yo. Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana. Tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza to zala together tala kaka soki to sto leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezo sala ke ba parents bazoti kala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mala moko te oko souffrir ekobengela yo ba maladie ebele ba cancer ba diabète ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa mobali ya malamu papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Bonsoir, bonjour, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment bambote belé bayenge bandeko na biso nyonso bambote belé biska biso bizwi bino nzamba lola yeba kopambola. Vraiment merci na ba chef coutumier na biso bozana se sous les baobab et pas ya la danoise bambote belé la danoise. Voilà, je suis fière de porter cette nom. Oui, ngamo na ponango. La danoise, je suis fière parce que les pays nanga na kola mukana tongo na kangi bisaka na zongi ba oyambanga pepele po na zana likambwa mutu moko te. Bande konanga botika na osala video oyo na opesa réponse na ba danoise oyo ba biso nyos oyo batika na kati ya Danemark. Naza vraiment ko pesa bango audio oyo eza pona bango. Voilà, yanga bomoni na ko souligner bien nationalité nazo porter na ko changer ngo te na ko kufa nango. Donc voilà, ce pe na kufi pe ce pe na lingi pe na tiki testament bazu pe corps nanga bake bakundi yango pe na Danemark. Mutu moko akocha io azate. Voilà, bande konangai na kozala un peu méchante un peu parce que c'est triste pour la population na biso ba congolais. Vraiment toza la population moko to fo na ebité ngamo pe na komi ko douter nazo comprendre te so qui vraiment batami tema malamu bazali na kati ya mboka na biso na ebité. Mais vraiment ba respect belé na nona ba abonné nanga na bino nyonso bolingala danoise na bino so pesa nga confiance bambote belé. Merci na live together na ba o nyonso bazo benga. En tout cas boye belé yo yaka na yo kolanda bilobela batute yaka zwa par na yo nde baninga bazwi live together koksi inane boya solitude eza mabe vraiment makasi bandeko nanga na yebi biso nyonso la danoise pe na leka na solitude makasi na vie na ngai yango wana vraiment na linga te baninga baleka na solitude eza mabe yango na bengaka bino boya
ozwa mobali na yo moko osepela, ozwa mwasi na yo ozala bien. Ba jaloux, vous allez maigrir na yebisi bino bokufa te. Corona ko boma bino te, mais vous allez maigrir. Oyo nyonso aza jalouse, jaloux, vous allez maigrir. Bande konangai soki nga na sali audio bien na sali video, na lobango toujours na lobaka, soki na saleli yo ou bien na saleli mutu nyonso o amoni kaza blessé et que makam na lobi eza bien lokuta ou bien oza nango doute parce que makambu to ngai nazolo bangamo makam na lobaka na loba makambu na ngana loba makambu eza na vérité eza na nzela. Mais soki mutu abengi yo ayebiso histoire na ye oza incapable ya ko vérifier yango. Soki pozwi histoire na audio bien na nzela ya WhatsApp oza na difficulté ya ko vérifier yango parce que tu ne connais pas mutanga uti wapi auteur eza nani, mais toko zwa yango parce que bomoni yango déjà na ba WhatsApp boyoki biso to zwaka yango to sala ba analyse to pesi conseil soki ezo concerné yo obengi biso obengi olobi ke la danoise eza ngai histoire wana eza boyete nga na longolaka na swana kakutu te na likambo wana na longoli yango ou bien soit olobi pe oso olobi ke na totika yango opesa explication na ezaka bien. Mais bino bato boyaka kofinga bokomi koya kosala babenga yango nini neti koya kolakisa gros do moko boye na histoire bandeko nanga eza mabe makasi yango bozomona toza ko avancer te bato mitema mabe bazosala mabe mais boza toujours kopakola bango ba parfum babima toujours bato malamu eza bien te même ngala danaso na selika moko mabe en tout cas bolobeli yango. Mais ceux qui na sali mabe te oye olobeli yango okepa epa ya chroniqueur moko olobeli yango na kobenga epeye ndenge ngape babenga nga na lobi ke non longola video wana parce que likambo balobi eza lokuta ou bien soki aboyi na fundi na YouTube bakangi chaîne na ye ngai peso na lobi na sali likambo oyebisinga soki na boyi kolongola video na ofundi na YouTube allez bakolongola surtout bakobenganga. C'est comme ça. Donc boya ko menasaka batu te na buzoba likambo ezali openza likambo eza clair openza eza clair ezomona na misu boy ça nazo comprendre yango te oyebi ke ezolekela ngai bandeko bozomona photo ya mobali wana mobali wana na tieli bino liboso wana mobali oyo naza na besoin kolobela susu vi na ye te naza so na besoin nalamusa bino conscience mpo na ye te botika ye na Danemark asa l'église alala bana na bino nyonso alala bakoko na bino c'est bon c'est yango nde bolingi mais ngai naza victorieuse je suis fière parce que bana oya ngai nazo yebisa bino bana oyanga baza ba licencié baza ba médecin baza ba ingénieur donc bazo tanga pasteur moko ta lali bango et puis pasteur moko ta otika olala bana nga ba olala bango la msuna batu musu mais pas des pasteurs pas les bazolo baba soi-disant ba pasteur nzamba ko permettre ngo jamais parce que ngai moko na vie nga jamais ba violanga na pasteur et puis jamais na ko pe ko accepter ngo na vie na ngai na kati ya Danemark wana botombola musapi na bimana mobali ya mutu moko kuna te ke mwasi moko congolaise aza wana nga na botola ye mobali na ye na bimana mobali na ye aya kotombola musapi na ye naza mutu nasala ba bêtise na nga nde nasala mais nasala chemin na nga ya bien nasala musala na nga ya bien na bokola bana na nga bien mais naza na nga mutu na yaki pe trop jeune na sala ki na ko sala na kenda discothèque na bima na mobali o na lingi na sala o na sala mais jamais na kenda kuna na sala o na zui na kindumba mobali ya koti afuti nga mbongo abimi non na tikali ko bima na nyongo ya mutu moko te na kati ya mboka na Danemark na tikali ko bima oya nyonso yebi ke naza na nyongo na abenga
soki nga na koyi kofuta yango te bafani na nga bakofuta yango asala émission alobaki na nyongo na ye nazwa passeport rouge na ngai moko na effort na ngai moko na mérita yango parce que na contribuer na mboka wana naza fier ke lelo soki nazwi pension mbongo na nga ekoya na mboka o naza na bima na mboka wana te parce que na boma mutu ou bien mutu boko boya alobi na nga bima non na bima na volonté na nga moko na bima na volonté mobali na ngai donc naza kuna te bino batu bokomi bosalela ngai émission na pesi bino défi bosala émission bana basi o bokomi wana boza mayele te ola danas to selo émission yo longwa na mboka oyo mena longwa na mboka na Danemark yo mutu o bino bato bozo bakinga na longwa na Danemark bino bato bobengisa nga na Danemark nga na ye na Danemark mutu moko te na Danemark wana tombola musapiki ye muta bengisa nga na mboka wana asalela nga prise en charge abengisa ngai a héberger nga na ndako na ye abandi koleisa nga bandi kolatisa nga abengisa nga alakisa musapi na mboka wana mutu moko te toza na ba bonne relation na bino donc bino ba oyo yo so boye sika bouti soki ba wapi yo ba lokotaki bino soki na ba ONG soki na ba wapi ba lokoti bino boye na mboka wana boye bosai bosala ba bêtise pasteur akomi kolala bino parce que boza miso ekangama boye bitaki Kinshasa te boye ki soki poto na ndenge nini lelo bolingo ya kokoma bozo kote la Félix bozo kote la pasteur oyo a BBC ba vie ya bana eza mawa na leli mwana mwasi moko aza wana akomi lelo mwana na ngai moi j'aime des enfants hein. Ba mama boyebi ngai bozoke ba fête nga nazo boya ko ke ba fête boya otikela nga bana na ndako naza mama natikali ko bebisa mwana moko kuna na Danemark te au contraire na pesi bana ba conseil na pesi bana ebele bazaki tout autour na nga na bana na nga lelo pe bazana ba diplôme bano yanga bana ebele baza wana ba sisi ba classe na bango nde banda otanga na bana na nga mtu banda kotsela bango ba devoir nyonso to wana nazana ba témoignage ya ba mama ebele so na bina tanga ba kombo banda obenga ngala danoise eza pete pona nyozo tika bana basalela bana msu ba devoir na bite eza problème te na sala ka musalo pona amour na bino est-ce nga nazana tina Félix nazana tina ya Félix alala bana na bino asala ba bêtise pa bana na bino est-ce que ba bana nanga nazana tina na oganye ni na ko gagner nini boye bisanga na loba histoire Félix na loba te je vais gagner quoi YouTube ko futanga nini mais quand on le fait parce que toza na amour a bana na bino toza na amour ya lobby ya bana na biso mais bozo comprendre te. Je croyais même que dans cette vidéo, bino ba maman congolaise, oh ya Danemark, ba danoise congolaise, bonne bo benganga, bo bi la danoise merci. Nandengo zo sungi biso boy, nandengo fungoli makambo, me bokangi munoko. Lelo bo bandi ko komelanga makama mabe. Ba commentaire mabe parce que na effacer yango. Boza na tina mote bo ketanga ba commentaire yango po ne zapete na longoli yango nyonso. Naza na droit nga moko ya ko gérer ba commentaire. Bozoko ba commentaire ya mabe oko mona toko selelo ba émission toko selelo bo sala ba émission na pesi bino droit na bo sala ba émission boko changer komba la danoise te boko longola nga nationalité te boko changer nga pe koloba te boko changer nga pe ba kombo nyoso bo pesaka te muto songi noki boye e boye ndumba boye nyoso tu moi c'est soka za moi sikitoko ba benga kai ka ndumba kindumba na nga mobali na nga nda yebi yango eza bino te boko koma nazo seka bino mais nazo kamawa parce que na sololi na bana basi au pasteur alala bango na sololi na bango ba benginga 3 heures du temps, 2 heures du temps. Je passe mon temps dans yoka bana wana. Na yoki kolela na bango. Na yoki niveau nini ma manipula bana wana. Sepe na boche pe foin. Na tcheli bino pe ba audio na bango na solo na bango. Mais na ko sala ngote.
parce que na loba ki yango na gérer et pas bana nanga na ko soutenir bino na ba prière na ba conseil na ba kamutozo solo la na bino etikali na ngai et puis na pesi bango conseil lo ni basala siko bino bato bozo ko tia ba commentaire est-ce que bozo penza normal bozo lo ba lokuta Félix ngai pasteur Félix wana ngana ko c'est la Félix makambo ngai on a souhaité que les autres kamisanga si Félix azo vanda wana asuka za conscient aloba Félix loba ta un mot Félix pasteur loba soko yebi ngate songa na yebi yote Félix eza triste makambo sala na ngai kutu leo na ekolobela Félix te Félix soki okolala bana na bango lala bango continue lala bango mbalo soko lali bango ngana ko betelo maboko parce que Congolais a compliqué. Je croyais pas. Donc, sinon, c'est l'émission, na émotion, na pasi na motema, comment na bana ba Congolais, mi tema makasi. Mais, il faut comprendre, na solo li na bana. Ba mama ba Congolais, boza na bana, bino bando ki na église, na bo ba ki na solo li na bango. Lelo, bilo, ba otika ko yebisa bino te ke balala bango. Ba yebisa bino te. Menga na solo na bana, bino nyoso tu wana. Na bana bikolo nyoso bango tu ba benginga bango tu o na mwasi oke o abota mutu o mutu bo abota na pasteur wana tu ba benginga na sona bango donc na ebi vérité donc yo mutu ya kokoma ka wana zo koma ba commentaire ezanga tina wana botika ozokosa oyebi Félix te yo la danoise yo makambu yo sala na Copenhague makambu ni ngala sala na Copenhague ngala danoise. Eh, boniko mama, ce qui mama, ce qui, comme on dit, ce qui diore, ce qui nanye. Sale mission. Soko sale mission, te na pesio défi, na pesio, ta nga na poster mission, nazana bezo benga ba chroniqueur, na biso basé belé, futa mbongo sale langa mission. Même na Congo, benga na Congo sale langa mission. Oko longo langa kombala danoise te. Oko kitsanga ne logo te. Menga iso na sele mission lelo na yoki mawa na yoki pasi na lobi Congolais yongo bolamu ezalaka mabe na ba Congolais poani molamu eza mabe eza bolamu ezalaka boyi pona nini bandeko nanga pasteur oyo bozomona bandeko ba audio na ye ba audio oyo ya ye bazui yango babengisi ye et pas bana wana oyo abusé bango sexuellement bana basi belé babengi balobi na ye pasteur biso tozo koka lisusu te osali biso boye na boye ayebisi bango baya asenga bango ba pardon bakota na caméra te mais bana wana balekelaki ye mayele bazui ba téléphone bango so batie liboso kuna bazaki na misusu yenzoka de ba bombi kota ba ya ba côté mususu l'air bandi pa ba fini ba enregistrer ye nyoso tout pasteur azoloba bolimbisanga nde na bande kolala bino bande ko nyoso ba audio na zanango mais ki motema mabe na bino na ko publier ba audio ngo te bo pesa ye confiance abebisa bana na bino aboti alongolisa bana bino bazemi bo pesa ye confiance ngana komi donc na ebite lokola bino bozo kote la ye nga sikoyo nga pe na komi ko kote la ye ala la bana na bino bien Félix continue bazo soutenir yo continue na yo salo yo zo sala bana wana bango moko ba mama na bango ba camarade na bango ba parents na bango bazo soutenir yo. Donc toi continue comme ça. Ozela kalika et pas nzambe soki a limbisa yo soka ko chayo wapi Félix continue. Parce que je comprends pas. Mutu aye abusé na bana na bino. Bana ba congolais bali kolobate. Na tuni bango pourquoi boli ko sa ba parents na bino te. Alobalobi parce que ba parents ba congolais soko ba yebisi bango ba kambu ou bien ba yebisi maman musu ya congolaise boye
mama wana akamata bandi koseka bana na bino ba violé bango bana na bino balali bango bako moko bakomi na communauté okomi lokola bazo considérer lisusu te bakomi komona ndumba bakomi mona mutu pamba alobi mama vraiment toyoka sango biso to longwa na yo mais tu étais parmi les mamans bandoko soutenir bana so ba yebiso yo ka ya viol en tout cas tu t'es obandeki toujours kokote la bana je crois na cause nanga pe la selle mais ba mama o nyoso batikali so ba yebisi bango likamo mosusu alobi ngai kutu ntango nakomi na problème na pasteur na bazemi avant na longola zemi na yebisi mama moko boye mama na koloba te ye wana ke koyebisa pasteur yo che zemi baye komenase nga toke tolongoli zemi bozoyoka makabana bayebisi ngai bon ngai nalobaka makambo etali mokili mobimba mais eloko epesa nga mawa bamboka oyo ngai navanda so nalobi likambo ya Danemark problème nalobi likambo ya Londres problème na comprenaka te eza mawa mpo na bino nakosala bemission na nga nazobela nga makambo ya bachine ya bafrance ya bawapi les gens bakolanda nga bakosuivre mais ekozala pasi na ndimi na ngai yesu masiya mpe place abotamaki bandima na bango ye te eza nango mpe normal bondima na bino nga te epuis nasengi na nga na bino teke bondima nga mbe mosala na osala na yebi eza mosala moko noble na sinya pacte na nga na nzambe na bino te donc bino te mutu bopekisa nga mosala oyo soki eloko eza mabe nga na kobimisa Félix asali eloko mo ya mabe Félix asali nazala ba mama ya Allemagne en tout cas na kobenga ba mama Allemagne bakoleka na audio bako témoigner nazala ba audio awa ya ba mama ya Allemagne basali balobi la danoise to yebi mwana mobali oyo bazali bazobenga ye moi bango kuna bazobenga ye moi babi kombo na ye moi awa na Aken alalaki basi ebele même idora wana mwasi na ye ata elikuta na famille na bango balia te. Comment vous imaginez un pasteur abala mwasi na ye te ni na coutume ni na l'église ni na commune et l'autre côté eza problème te bako fanda mais comment pasteur andenge wana aza ko bénir ba mariage azali ko tia loboko na ba na bana na ye ya l'église bakoma ba pasteur. Est-ce que c'est normal? Est-ce que Bible les a enseigné bisongo? Akokai ko balata mwasi na ye même na ndenge ya ata ya na ndenge ya civil. Ce qui ba pesi raison que famille ya mwasi wana balingi mobali wana te baboya ki ye abala mwana bango te. Makokai ko bale pe na civil, akokai ko bale pe na église na ye moko za pasteur abali ye. Mais abala mwasi na ite. Mais azali kozwa bandeko na ye. Bandeko na ye, ba cousin na ye, bandeko na ye, azoko balisa bango na bana na bino na kati ya communauté. Bana na bino bazo souffrir bati 7000. Chaque convention asalaka mwana moko na moko na kati ya Danemark apesaka 7000 couronnes. Équivaut à peu près à 700 livres. 800 €. Fois 4 la bana. Mbongo ebela ndenge wana. Pendant 10 ans, oyo, banana ba vandi, a kosa la ba conférence wana, ba 3 fois. Et puis mbongo nyoso ba pesa kaye, ba tchaka ngona compte na ete. Ba tchaka ngona compte ya camarade neza en Allemagne. Leo na ofungo ya bino nga na solo na bana na bino ba congolais wana. Bino ba bozo finga ngai, bozo finga nga. Bano ya bino so na bina tanga bakomba bana na bino ba maman nyoso boko lele. Donc arrêtez de m'insulter. Arrêtez de m'insulter hein. Nazala ba dossier bana na bino hein.
bazolela ba bengi nga nga na bengi bango te nga na bilo bomoni nga na benga bato même bilo bozana Danemark wana bomona nga na zo numéro téléphone nga na bengi bino na benga ka ba oyo nga na yebike baza famille na nga na kati kuna mboka wana na benga ba yebani o nga na benga ba ona tinya bango testo mais bilo nyonso botika bomona nga na benga bino bilo boza kuna na Orus na ba Yuland na ba bomona place nga na benga bino ngala danoise na bengi bino bomona bobimisa ba pelle na bino so ngala benga bino mais nga bobenga nga bana na bino makambo nyonso yindi parce que nga na banda o déménager hein et monsieur liboso basaleli papa oyoyo basaleli na Congo eza ngai te bofinga bato o basali na Congo te ngelo ko senga pasi na yebiki na message na ngande bofinga nga mais na likambo pasteur oyo ya Félix bino bokwa ko finga nga te bato a Danemark bino bofozana yango pomoko yango ezala te poani yo lelo so ba violer mwana na ote ba violer mwana muninga yo ko soutenir yango te ngata na o soutenir bana na bino bino kuti boyebi te ke ba violer bana na bino bino boyebi yango te mama ni yango congolaise laksa musapi mwana asambela kuna yiko yebi so ke ba violer ngai mutu te mais ngai nazo yebisa bino vérité ba violer bana na bino ba bengi nga bozela tokosala na bango émission makambo komi na police basi bafundi na police ezoke malembe totala toyebi te bon so bafundi te mais totika na temps au temps bana na bino mukoba ondima ba témoigner bokomona bokolela na boleli te 2020 bosaka nango 2020 bazos bosaka nango te boyebe longi ya Nzambe koma kutu mundu musaso ba na corona oyo zwayo ngai corona zwanga so corona zwinga na kufi problème ezate mutu moko otika na mokilo azate mais bazo souhaiter coronavirus ezwanga parce que na dénoncer pasteur est-ce que ngana mtel boso ko dénoncer ye pona nini akangi Instagram na ye akangi Facebook na ye akangi azote ya lisuna ba Facebook te loko te poni bot mituna poni pasteur nga azote ya sote a effacer tout asalelaki Eliane vidéo na Eliane na Peniel alobi ngai pe awa na église na ngai ba Peniel oyo ba Eliane bazali awa ba kosela ka makambo ba koseli pasteur mbiye makambo asalaki vidéo alongoli yango na media afingi pe nani Eliane pasteur mo bato finga Eliane nzoka nde ye kutu azali pire mbiye bandeko pasteur o makambo asali mbiye asikali kosala ngo na vie na ete nde bomona ka mbiye wana mbiye chantre mbiye wana asali makambo pasteur o asali te mbiye asali yango te nazo ebisa bino au nom de Dieu mbiye azala mabe na ye masali makambo mwa mobali o asali te alali presque ba fille nyonso na église na ya ba marie na kati ya mabala ba fille obiso to moneli pasi ko kolisa bango ko pesa bango ba conseil lelo bazana ba mabala na bana mibale bana misatu bango tout abimi na bango abalisi mususu ndeko na ye cousin propre alali ye ava balisa ye boniko bino bolobani téléphone nanga awa eza na ba conversation nyonso abana na bino na ko effacer yango te boke ofunda na justice na memango kutu kozala bien ba preuve ya bana na bino bandeko nanga Danemark tozalaki bien na bino na Danemark na bandeko ede bino boko kende na okende Orus okomata na train ofele na première classe boye barape bolama muninga toliaka na bino tomelaka oyo couple moko alobake ngana panzaki libala na ye na bimai na mobali na ye abima na media loba eza genre nanga te naza femme moko très propre boyaka na ndako nanga bokuta propreté bokuta bana nanga bien bana nanga très poli je suis fière ya bana nanga nalinga ko beta masola bana nanga te mais na lobi yango parce que soki nzambe pas bénir yo il faut moko pe ko témoigner Dieu est vraiment béni sanga na bana nanga ma fille aînée asala na Union européenne ma deuxième fille asalaka médecin
corps médical plus technologie na kati lelo pe nzamba pamboli lisu makasi mais naza ntina oloba te eza ba bénédiction nzamba pesaka na oyo alingi na sale forte pour na bazala bongo eza bénédiction nzamba pesi bango mais tango oyo namoni ke bano bakoza bana nanga banda kala boyebi yango bien abundelaka na lobango tango nyonso nazoboya kuti kotanga akoma mwana wana mwana ya mwasi akoma lelo na ndako abata maboma boyokelaki mawa te likolo ya viol camarade ya papa ye kokotie misapi na ndako kolegi nanga musala azoko viole mwana ye na kati ya ndako si bino nyonso bokanga munoko boloba asali prison tia bimi boloba te oyo bakoseli makambo baso toujours me na pasteur na bino oyo Félix fungola coronavirus soki esili fungola l'église na yo ba continuer lala bango parce que akotika te Félix akotika te eza pacte na ye akotika na ye te Félix akotika na ye te boka te akotika bana na bino akotika bana na bino te akotika te je regrette asa komi na monde musika bandi yango lelo te Félix abandi monde oyo lelo te ezala bato mususu ko bako repentir na bango te lokwa bato kwa ba Félix abimina bana akena na Allemagne asa abebisi bana nyonso ya bato kuna babengani azongi kote boy bilo bokanti abebisi combien bana nzambe pardon na yebite force ngo azala nango ya sexe na ndimbi te ezalaka Félix na lobai kuna bana ngo na bi est-ce que boza sûr tant pena beaucoup chaka na ye ezalaka ye ezaka pasteur na bino wana force ngo ya ndenge ni tata wazana ngo na bana nyoso boye même na ba période na bango azobima na bango bozo et puis balobi alataka condom te na lobi ba mama bana nanga pilo bozo banga sida te babi mama ndenge azalaka gentil na biso soki oza na problème moko boye ezopeso pasi na motema oke koyebisa ye papa tala boye consolation na ye bakarese ti alali yo baloba te etali bino donc nayebi te poso na bino aloba ti na koloba ti soki combien de minutes na oloba kaka mais na regrette kaka vraiment na regrette comportement na bino. Je croyais que beaucoup soulevé, beaucoup téléma, beaucoup silica, beaucoup vandisaye, beaucoup lobinaye. Mais vous avez des chefs, il y a Congolais. Aza kuna na kacha Danemark. Aza soki docteur. Un monsieur là très gentil. Très gentil, papa. Oza na bana basi. Bo vandisaye, bo bengsa Félix. So bazoko sele makambu boka même communauté muto abongo na communauté chef a communauté aza communauté pesa na munene te bo bengisi ye bolobi papa yaka tala bazo akize na boy tala la danoza sali mission bazo akize na boy tala boy la danoza za prête ko citer bana oyo wana ba boy aza prête ko livrer ba audio na onyo surtout place yo lobaki est-ce que vraiment makambo sala ki yango biezandeni poko bengana epe bo exclure ye na communauté. Chef à communauté okei parce que communauté yebani ok na ba mikonza ba danois o expliquer problème ba ko exclure rien na mboka ou bien ko purger peine nae tout ça bozo salate bazo ko c'est makamni bazo ko c'est la Félix pourquoi bozo bazo ko c'est la Félix makambo vraiment bandi ko nangai pourquoi comment vous occupez qui assemblanga pour nini? Pourquoi vous occupez là qui va zokosele makambo pour fandise botuna ye? Bon vandisa ye botuna ye. Il fallait bana ba ivoirien, bana ba ghanéen, bana ba éthiopien de ba ko bimisa vérité kala la rabango. Oya biso nde ba komi ko bimisa siko mais balobi bazala anonyme, bana ba congolais. Babi mama biso tozala anonyme bana na bino moko boboti bazopesa bino confiance te
Ça c'est grave maman soko boti bana na yo bazo peso confiance te bazo ke noko pesa confiance c'est pas moto mosusu bokeba c'est pas bien parce que bayebi ki non maman ko awozongo ndenge nini maman ko zongo boy ba préférer ba pesa nga confiance ngayo bo finga songi ngayo bozo finga moto mabe ngayo bozo lobela mais bana na bino wana ba congolais ba préférer ba benganga ba yebisanga nyonso tu nyonso na bengi bango te na benga bino nazana ta na tante na mikolo kutu na tante na ba déménagement na makambo ebele na mutu na nga na tante mais na sepaza bana na préféré na zwa bango 2 heures du temps 3 heures du temps na swana bango esili pete ale bino botia na ba commentaire to ko salelo émission makambo yo sala wana Danemark makambo ni nga na sala na Danemark o mwasi asala raté na mukili makambo ni makambo nini o nga na sala na Danemark o mwana mwasi asala raté na mukili oyo bino boza kuna bosala te makambo ni boloba ngona ba nazozela boloba na ba media boloba nazozela ata bolobi na okipe kutu te ngata bolobi ko na kofunda pe chaîne wana te na kosala pe loko te mais eza makamba lokuta po na sala loko moko te oyo kenga bako poshenga na viola mutu na zwa mobali ya mutu kuna ya congolaise na sala boy na sabo na sala ngango te donc ata kutu na zwa mobali ya mutu esala ni na zwi encore ata na trompa mobali na nga esala ni nga mom na trompe ye eza pe mabete eza pe passé na nga na ko trompe naza mutu na ko pe ko sala boy naza mutu naza nyama te mais nakoki ko violer ba mwana bana batu te nakoki ko sala mabe na bana ya batu te jamais pourquoi nakoki ko finga batu te na yeka bona bandi ko finga ça sort de moi na finga batu ouais mais na soki na lingi na tonga mutu na ko tonga naza mutu na ke tonga ni banyama banzete bangungi banzinzi te na ko tonga ka mutu e ko sila pete ntina ko kufa na ko tonga soki il s'agit que na tonga mutu na tonga na ngai na wanga na ngote na tonga te pourquoi oyo mutu yango lokuta oyo aloba kaka baba mutu atonga ate mutu nyonso tu abetaka lisolo ya mutu mais so bapesi bino conseil bon bandeko na ngai c'était ça nakomi na nga koshite oyo alingi akontakte ngai na 0044 74 59 62 52 17 surtout pour la live together ou azana solitude si ta serie vraiment boya ebele basi mibali oye na yo to sololi na ndenga bien wana agence matrimoniale ya mama leki na bino la danoise oye to sololi bien et ozala tokos na ndenga mukete bandeko nanga voilà bandeko nanga tuka botikala bien naza nanga na kanda te po na silika na ngai te mais nalingai kake na yoki ka pasi nazo parce que ti siko nazo comprendre pete na ndimi pete na otika pe ko comprendre tamsu na banini na bino ba bengi ba commentaire na bino na ko comprendre parce que je comprends pas comment moto ba preuve ezali makamnyo eza wana abotisipe bomoni pe makam tout est là c'est clair comme ça noir sur blanc mais bozo côté là na ebité nazo comprendre te na ebité tam so bo côté pas ba mama belé ba bana na ba kinda kuna ba yebité ki ba viol papa pasteur wana lala bana bino lem so tam so pas bo yebité ah OK ya on a comprendre na souk émission bo yebinde te bo tikala ka bongo bo yeba pété na oyebisa pe bino te bona to solo na bana na biso e otikala ngai na bango timkona okufa bino botikala ka bongo pasteur Félix soki coronavirus esili fungu l'église na yo sasa bango bana na bango kongola lini na ebola muté sasa bango penza yambalo kutu kolongolisa so bango bazemi te tika bango ba botaka bon botaka pona ba mona vraiment que botisi bango kolongolisa bango so bazemi te botisa bango
après tokota la place bango ba oyeba sikoyo la danoise makamba banda oloba non quand ça coûte na oloba te non zela pe bobetela na maboko te na za pe na besoin te ba betela na maboko mais je m'attendais quand même bossa la réaction moko kuna na Danemark. C'est ça que moi j'attendais. Je n'attendais pas un retour là pour me dire que nazo kosa. Ngana ke kosa likamba Félix ngam da yebi pasteur Félix de A à Z. Et là quand na yebi na kolo bateke A à Z de point de vue physique kacha nzoto ne na yebi te mais extérieur ne bonga na yebi ngana ndo sona pasteur Félix. Na yebi ye obozo benga apôtre Daniel lelo bamsu ba benga ke moi bamsu soki mbala azana ba komone belé wana. Na yebi ye siko ni bokanga mnoko te do o nyonso tuko azokotela Félix azandoki plus que la sorcellerie même oza kutu criminel o nyonso azokotela Félix yebaka kiso olandinga ozokotela Félix oza criminel ngai na bengi criminel fundanga na police bye bye ciao.